bino ozomona tozala kati ya Panama tosali oyo babengaka marche na kati ya Paris mpona kosoutenir président de la République. Banda marche banda marche esala masaba mbila bakengela biso parce que oyo eza marche ya bacadre, oyo eza marche ya bato bazanga bapapier te awa bato tu bana bapapier oyoki awa ta photo ya président yango wana bomoni yango photo ya président yango botala ndenge yali première fois esalama na monde towana kati ya Paris totie photo na ye yango oyo totyango na nko eza marche oyo ya bato baza mikanda omoni bato nyonso baza bana mikanda oyo bomoni bango awa tous les bato bazali ya bana mikanda marche oyo ya liboso wana ezali bato bazanga mikanda yango wana basalaki mpo babenga yango trafic d'influence ozomona aolakisakaki photo alobi ke balukanga babomanga baboma mutu te bato tu bamikanda tona bafrançais wana ba epuis marche asa mbila aza te batiki biso liberté en plein Paris. Bosali intoxication o marche eza te o boza mobulu yango eutaka baconseil esalami na Sainte Thérèse mbila monani te babomi mutu te mbila aza te état de droit na kati ya yango démocratie yango bino bomona yango mbila nde alobi lokola bosi boponi président na bino botambola ndenge bolingi tokosurveille bino te eloko baza kozela yango wana bino bomoni yango concert à Sainte Thérèse na RTNC elekaki mutu nyonso amonaki yango bosi bomona yango depuis l'indépendance jusque là on n'a jamais vu ça. Mais oui concert ya Sainte Thérèse eleki na RTNC ok bomoni bino moko bomoni bango oyo yango oyo tala bino tosali aller retour bato plein à craquer yango oyo comprendre so bolingi nazala te tinaki na nsima bokomona yango oyo république bayebisi biso kuna te bagilet jaune bazali yango moni moye tokende kuna ya te tobaluki tozongi torespecte tozala bambila baza te botala bino moko kuwe bambila kamio yango kuna na nsima omona tala kuna na nsima bambila baza te tomarche biso moko yango mpona lelo bino bomoni towana kati ya plein Paris oyo babenga Paris. Merci.